Bonjour, bonsoir, chers internautes partout dans le monde. Bonsoir, Nabiso. Na émission qui toko tolobela yango. Pourquoi tolobela yango? Tolobela kaka makambo o etali. Makambo etali nga, makambo etali yo, makambo etali X ou Y, makambo etali actualité politique, musicale, sportif, actualité nous surtout na émission tolobelango topé sakayango. Je pense qu'aujourd'hui j'ai réellement plaisir ya ko pesa bino ba actualité eza ebele na mukolo ya dimanche lelo émission lelo eza ko beba eza ko yinda ko zapete restez toujours branchés puisque beaucoup mona ba réalité ya ba actualité ça na kata émission lelo dimanche oyo bozolo nanga partout dans le monde na pesa bino ba bon dimanche partout bozali bozolo nanga. Cette émission va faire plaisir à tous les téléspectateurs, fanatiques, surtout balingara émission Tolobela yango avec votre humble serviteur Christian Tik, autrement dit anti-choc, puisque na lingara nanga ba susciter na ba pas citer pour na boire nanga ba choc. Émission ça la plaisir, bongo na mon sponsor privé, mon partenaire Rachel Ray en direct de Londres, Maître Christian Moussombe, Boza Ebele, ba partenaire privé na Ngamoko, Christopher Kanu Kamote Majidit La Rose, émission ça la plaisir, na Fatou Misenga en direct de l'États-Unis, Mamundaya, émission ça la plaisir, na Yemoko, Mama Bota Christian Tiko en direct de Canada, Mamundaya Emendaya, Ozola Nabiso na salua passer un bon dimanche na yo, émission ça la sous plaisir, bon on a les frères Gelor, frère Gelor Malanda en direct de l'États-Unis, Tita Diamanisa. Excuse, c'est format tout cas na rolo bebelete lelo toromona kakalo na kata ya émission lelo toromona bongo répétition ya Papa Wemba ndenge boyo ka ndenge absence ya Papa Wemba mais na kata répétition vive la musique bazo préparer concert moko munene boko tala na kata émission oyo na émission oyo lelo tokotala les à côté ya Fally Ipupa avant concert bomona ndenge Fally abane ko se préparer côté sport na ndenge entrée ya Fally Ipupa na kati ya concert botala ndenge artiste international amataki na podium kaka na émission oyo bomona bongo la répétition de Jibem Piana avant concert na ye ya Chetemba toujours les à côté bomona ndenge Jibem Piana zo komisa blouson lataki ya mulai ya Yoji Mamonto 2020 kaka na émission oboromona bongo boketu première wa yamboto yebite soki azoloka Kofi bien azo sakela Kofi boketu alobi Kofi tokotala soki Kofi olomide akobeta na Hotel Arena boromona image kana émission boromona sur l'image na émission oyo insécurité na kati ya République démocratique du Congo ndenge bakuluna tolo babandi be ba criminel ba koti na hôpital ba boteli bata maladi ba téléphone ba violer ba infirmier bomona ka na émission o kaka na émission tolobelango bomona phénomène cercueil na Kinshasa bolugaka makambo na Congo bomona un congolais asali cercueil na ye atiango télévision na kati na DVD na ba bafle to yebite pour mourir ando tala filme bien bato royala ba tala film bomona ka na kati émission o kaka na émission bomona sortie officielle il y a album chanson officielle il y a Kabose Boulembi hein comment on titre lango ça nini Yoka Kambanga bongo nango Yoka Kambanga ya Kabose kaka na émission oyo etolobelango pour national to koloba actualité tout sauf rien bongo na bongo na micro il y a ba concert na biso il y a Top Congo le président de la parlement ma présidente ya parlement ya biso awa na komo ya Janine Mabunda boyoka ye bayambaki na Top Congo boyoka ba propos teni oyo batuna ki na ba question na ba concert na biso ya Top Congo e yinda kate e yindi c'est forama tuka prophète Dodo Kamba a remplacé pasteur Soni Kafuta nani mkolo coup d'état balobi bongo pasteur Kakenza kaka na émission boyoka vérité nango na kata émission yo sans plus tarder na monopoliser parole te na lingi to kene belema moko c'est forama tuka to bana na élément oyo ya répétition ya Papa Wemba bomona ndenge bana village molokai bango nyo surtout en ensemble en même idée même communion bazemba 6 millions ba souci toleka kata Matoi manga opesango mbako ya bajotenga yo Loposo nanga ondimi ekelela bakares na yo Motema ekokite epesi misoma wa pinzole tangi soki ozangi pe na sangwe Rumba molinga kaya mota Dr. Kingombe
siècle de Betacool. Merci Sephora Matuka na élément au télévision ya répétition ya Viva la musica bon moni bongo bazo répéter hein en pleine répétition donc ça dit tozala ki wana avec Wadire na Tosha Fulakanda ana zo pesa merci bongo na président Chikito Mushashino Cornelie Malongi balongiskin Jean-Jacques Ntiko Motema Claudine Manda baza bongo ebele na kata France wana oyo baza toujours na Viva la musica ya Papa Wemba malgré absence ya Papa Wemba baza kaka bongo na ba petit na bango ya village Molokai. Je pense que cette émission va faire plaisir à tous les fanatiques de Viva la musica biso ba villageois ya Molokai tolingaka ngo pe tolingaka ye. Sephora Matuka abo tokota la bongo image ya Fally Ipupa Kidumie Fally Ipupa concert na ye ya chaque club et tondaki be tondaki te tokota la les à côté bon mona avant concert ndenge Fally azo ça la préparatif ya entraînement physique bon mona ndenge artiste très muscleux azo ça la pompage sans plus tarder na monopoliser parole te to mona susu na entraîner ya concert ndenge le kaki mo mona ndenge yemoro aigle Fally Ipupa ndenge matari na podium na bokasi mo ya Sephora Matuka tolika. C'est bon. 5, 35. Ok. 25, on y va. Hop. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Encore. Hey, courage. 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 20. Stop. On tourne la push-up. Ici. 20. On y va. 1, 2.
Merci na réalisation à ces forums en tout cas. Je pense que fanatique news tout il y a bonne musique au balinga bongo artiste international Fally Ipupa di Cap la merveille au monde ndenge artiste ndenge azako se préparer hein avant concert ndenge zaki o ezaka ba analyse les à côté au monde ndenge Fally ndenge azomata na pendant pour na concert na. Je pense que élément o sali plaisir bongo na ba fanatique news tout balinga ka Fally Ipupa di Cap la merveille. Là on va passer directement total la vidéo oyo ya boketu premier to yebité wayambo osaka na problème particulier na Koffi Olomide na yebité ozavi na ngayo bindenge to kochaka wayambo boketu premier a sali prière devant hôtel Arena la mabele pona koloba ke Koffi Olomide est-ce que ko beta concert bien ko beta te to yebité soki boketu premier osaka na problème privé yo na Koffi Olomide TV za radio te. Je pense que élément oyo botala ngobino moko ndenge boko jigelango ndenge boko sala ba remarque là ça dépend de vous tous les cas. Koffi o awa oko vivre Koffi na mabelo liboso ya Arena moto ekopela diaspora nyos o bozo na ngai ndeko na bino mboka bato bazokufa mboka eza occupé Koffi oye kosakana na biso oye kuimile biso oye komile bakoko na biso Koffi oko vivre Tata Nzambe na beleli yo na liboso na biso mosusu azali te. Tata Nzambe volonté na yo salema na ye lisusu na France na ye liboso ya Arena Koffi oko vivre Koffi oko mona oko comme handicapé famille na yo ekopanjana irresponsable malédiction ekolanda famille noti la 4e génération yo wera yo jibe yo Fally yo tiala mwana malédiction Yaba makila tu yaba inosa ekolanda bino na 4e génération na ba faux politiciens o bondimi bolia na ba Rwandais o bondimi bokabola pouvoir na ba Rwandais boko vivre pour ça sans Nzambe soki nga na kuta na kana Nzambe oya sala ki mabelo wana Koffi oko vivre pour ça sans Nzambe Koffi oyeba kinga bien te tout na kati ya Arena ekota na tobo tokekuna liboso tokebetaka concert wana te ata ozonimbana na mbala awa mpona koya koloba tokobeta baconcert okobetaka concert wana te moto ekopela yango wana bandeko na ngai nous sommes déterminés ya kosukisa milimo ya baokipa bakofila oyo azali ntoki ya mwana mobali oyo akanisa kwa Koffi wana pouvoir yo wana pouvoir ekonangai l'air est grave l'air est plus que grave mais l'air a sonné il est temps le peuple de Dieu il est temps mes frères et sœurs il est temps il y a délivrance il est temps il y a repentance bolongwa na busoba bolongwa sima ba politicien bolongwa biso tout osalaki berero na tokanisaki tozala bango vision moko ngai nakoki kosenga bapoliticien pardon te nakoki kosenga bango pardon te nalobaki nasengi le peuple de Dieu soki na soutenaka bapoliticien na soutenaki bango nakanisaki baza vision moko na biso ba diaspora baza vision moko nanga boketu jamais plus jamais ngai nakosenga Jean-Pierre Mbemba pardon ou be Fayulu ou be Katumbi ou be Mozitu soki na yambaki bango na puissance en Nzambe que bako comprendre idéologie ba yebi très bien Jean-Pierre Mbemba Fayulu Mozitu Bakatumbi bango tout banona bana Kisasa ba yebi que notre pays bien aimé les Aïe nous sommes dans l'occupation rwandaise mais baliso même biso na ba élection ba même biso la 4e penalty et kolekate ngai pardon ngai c'est pas Nzambe pardon ngai c'est pas un peuple pour na la peuple était que leader d'opinion était que musicien engagé on a s'engagé qui na bitumbo il fait comme ma libération esprit na biso fait la ouvert tout le monde est unité bana bazaï bana bandundu bana Kassa occidental bana Kassa oriental bana Équateur sud.
Merci, je pense que l'élément oyo et ce qui si bat belé pe et sali bat mususu plaisir pe si passe na miti bat mususu comme on a ndenge boketu premier azo la prière ala na mabele pour na artiste ko fait le midi est-ce que Kobeta hôtel arena yangonde et réussit sa politique na Congo? Moi je ne pense pas. Kobeta hôtel arena ne et changer Congo, je ne pense pas. Boketu premier côté na to bongsamo mokeve na nga bine to kochaka puisque artiste ko fait le midi asalaka fierté ya musique congolaise sur le loi beti kuna za fier na biso fier na yo fier ya ba congolais surtout. Je pense que élément où sali plaisir bongo na maître de dos kumingu motema Chantal Ntiku, Tantine Christine Kiyambo, Tantine Nancy Mongala, Tantine Marina en direct de France, bientôt la tomo na yo wenze na mona iba image wenze sala kitoko makasi donc quand ndenge boyote kana kitoko mingi na relaxa bino po image mo botala ndenge eyinda na kata France kota Saint-Denis wana restaurant o bien barbecue ya ba Chantal Ntiku ba zebele ba Marina bana to ebite bokomona on kana kata émission oyo. Je pense que c'est vraiment tout cas balobi Kinshasa, insécurité totale, population congolaise bazolela ya chaque jour kuluna ezongi avec force, il faut le dire ça. Bon tala image on a kati ya hôpital ya munene, hôpital oyo polyclinique oyo bana kuluna ba koti na kata hôpital ba beti ba malade ba botoli bango ba téléphone na ba mbongo ba violer ba infirmière tolo balsuni. Général Kasongo Zawapi, Général Kanyama, Ozonga be Ozonga te. Ce qui bon c'est Général Elvis pour te comprendre te kuluna la place qui t'a ramé ezo mata. TV za radio te Tolanda. Na kombo na luzolo kindenga magloire na yaki maladie awa, vous avez vu naza malade tokomi 1h55 minutes. Na moni porte le lit boum. Batu bakoti vraiment bazalaki ebele. Ebele quand on dit ebele ya ebele. Bakoti na ba machette. Bo pesa mbongo. Na lina la mkala où j'étais na mbetu. Yo lala imbécile. Pesa mbongo na lobi naza opéré naza maladie naza vraiment na mbongo te. Bata na mbetu bisika na lalaki bazui les $50 fana futa fana bimalelo. $50 était là, bazui yango téléphone na nga na montre na nga EKI. Bake pa ba infirmier, bazui ba infirmier. Baso ki to repona bimana bango bo sepelisa biso. Bazui ba infirmier ni bale ba violer bango. Tant bazo sala wana ngai nazo mona. Bake ba longoli TV, bazui TV bazui ba infirmier ba violer bango na kati. Badi na bansu libanda ba violer bango. Wapi mbongo. Infirmier bi mbongo to travailler ki déjà ekenda ki mais auto za mwandambu ya mbongo ya pharmacie ya mkezali. Pesa biso ngo pesa. Ba pesi bango bio o eza mukebo bakisa. Infirmier bi sava mbongo monsieur dans la maternité donc na maternité. Baketi na maternité bazui mbongo ba violer le soukou na basu kilote na bango pardon. Basu vêtement na bango même eza libanda wana. Na vo même makila so boke makila eza wana. Bakoti bandi ko piller ba mama ba doki bazui ba mbongo nyonso ba téléphone EKI nyonso ya motuya EKI. Allez, s'il vous plaît, bakoti bazui Microsoft babimi nango moko. Tant babimi banzo kene moko beleli masa izala mi balé. Bazongi bazui tous les mi balé wana. Allez, bazui ba makila na ba chasse neza ba makila. Oui, bazui yango batina kasa basaki. Bage pas docteur. Pesa mbongo bi docteur bi non naza mbongo te. Nazoki na ba 10 000 à 11 000 bwe malade mpe akabela kingango. Zwa bazui yango pesa chaussure, bazui ba blamba docteur, bazui bloko na biso nyonso EKI. Vraiment na kostenga na président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi. Naza mu Congo mais na linga yo muluba papa. Les jours à vote mutu tatina na voter yo. Pourquoi vote? Na ebaki mutu na voter azanani auti wapi alingi nini pe souci ezani na peuple congolais. Papa na voter mutu tatindanga. Je t'en supplie là où tu es. Oza papa onga na linga mingi. Kobongisa bantela c'est bon que je te bénisse là où tu es. Kosala bolam oyo sala c'est bon mais toki kozwa eloko na moins cher mais toza insécurité bakuna bako confisquer biso yango c'est que je vais te demander ce matin papa là où tu es. Pardon, naza orphelin. Papa nanga kufa to vivre la pasi. Tala besoin sécurité na mboka na biso Congo. To comme il voit même mbongo to bomba na ba sous-vêtements, ba maman bazo bomba mbongo na ba soutien pourquoi parce que pona ba kuluna. Je ne sais pas to uti wapi tozo kene wapi na Congo na biso. Président je t'en supplie. Maman Denise Nyakero, pardon la bonne delioza maman oyo botingai.
Ndengo lingaka Vanessa mwana na yo, ndengo linganga na za mwana na yo. Pardon, je t'en supplie là où tu es. Oza maman na bonde lio. Tous a besoin de sécurité. Tous a besoin de délivrance na Congo na biso. Et comme mi colonie so kuluna lelo kuluna lobi kuluna. Autant boutique ba bouki nyonso tout ça, nous voulons vraiment la paix. Merci, c'est vraiment tout cas, téléspectateurs, nous surtout, internautes, nous sommes sur la Nabiso, moni ndenge insécurité na kata République démocratique du Congo, ndenge malade, au falba c'est l'opération, baboto les mbongo dans l'hôpital, est-ce que makambo yeze sengo, na mbongo le roi Congo, tout ça la mbela na ba autorité. Ya mboka na biso il faut to kota makambo oyo puisque ba lèvement comme mingi na ba taxi bana ba moto donc makambo comme belé donc na place to ya kuluna ekitame comme suko mata foide yango to sala appel bongo na la police na armée na biso bo sunga biso population congolaise pour population ils ont besoin de kimia et vivre en la liberté. Je pense que émission oyo sali plaisir bongo na aller tout pio mu konza ba conteneur émission sali plaisir bongo na Jean-René Sito x4 na kati ya Houston émission ça la plaisir bongo na Ornella Moussasa motema ya Fallon Moussasa yana leki bazanga ba camarade ba ponana bango na bango na bana bango na kati ya Colombie c'est émission que ça la plaisir bongo na Pati Luanda joyeux anniversaire vaut mieux tard que jamais Zozo Luanda Blani Luanda na kati ya États-Unis émission que ça la plaisir na Tita Diamanisa Tita Diamanisa yo ebika ndenge les grandes ligues ndenge to kochaka en tout cas ba mexe belé ba bon dimanche na le susu to koleka bongo na élément oyo phénomène Serkei botika na sika il est je pense que c'est qui sabino mais qui tsa makambo qui tsa la belle bomo na ndenge mwana mobali oyo asali Serkei na ye asali Serkei ache yango télévision na kati na DVD po bachaka ba CD batu batala to ebite Serkei wana ba vidéo batu batala ngo mo we mtoke na sema bele musique mtoka mo we bien batu bakoya TV za radio te botala image oyo na bokasi bongo ya Fabrice basakala ya lingala fasine de perception au toleka kasi bande kolika mako kamwa botala mwana mobali oyo kombo na artiste azamona lingwala ye azosala ba Serkei na kati atie radio atie na télévision to ebite inspiration o soka zulengo wapi tala modèle azokota CD minita kotanga Serkei kombo beta musique na ba image zo la kisako kamwa natie écran on a Serkei pamba teke soki mutuana oyoyo akufi azalina na ba film na ye ba image na ye oyo kasa soit ya ba fête soit ya ba moi ba manifestation mobu to ko yango to ko travailler yango à partir ya cyberne que to insérer ba chanson religieux to zota la image na ba chanson religieux na eloko ndenge to sali yango boye électricien à travailler qui un coq mort à salaki ménisé ou à sali boiture à travailler qui nazana maïg mais makoki ezate to zoko senga que ceux qui bakoki ko épauler biso que donc benga que to sala musala ndenge longo bani ya solo ba congolais bazama yele bazebele mais on de quoi sali a défensé na mutabanda lisolo Serkei ya kotisi ba TV na makamunyoso donc oyo soko sobe on est na ba Congo to na ba mboka kati ata bozali musique boni wa matin musique alibele zali ndenge zobetela et en plus soki bozali courant Serkei yango ebetela no même na batterie kasi bande kolika mako kamwa botala mwana mobali oyo kombo na artiste azamona lingwala ye azosala ba Serkei na kati atie radio atie na télévision to ebite inspiration o soka zulengo wapi tala modèle azokota CD minita kotanga Serkei kombo beta musique na ba image zo la kisako kamwa natie écran on a Serkei pamba teke soki mutuana oyoyo akufi azalina na ba film na ye ba image na ye oyo kasa soit ya ba fête soit ya ba moi ba manifestation mobu to ko yango to ko travailler yango à partir ya cyberne que to insérer ba chanson religieux to zota la image na ba chanson religieux na eloko ndenge to sali yango boye électricien à travailler qui un coq mort à salaki ménisé ou à sali boiture
atravaillaki naza na mayele mais makoki eza te toza kosenga ke soki bakoki koepole biso ke donc mpenza ke tosala mosala ndenge elongo bani ya solo bakongole oyo baza mayele baza ebele mais oyo ndeko asali adefanse na moto abanda lisolo ya cercueil ye akotisi bateve na makambo nyonso donc oyo soki osobi yango neti na babakongo to na bamboka kati ata bozali miziki bolingwama te miziki ya libele ezali ndenge ezobetela et en plus soki bozangi courant cercueil yango ebetela nango meme na batterie. Merci Sephora Matoka, les grands réalisateurs, les grands caméramans, na image au télévision ya Kitoko. Je pense que la population congolaise, la diaspora au bazan, banda mboka, il est kelibino, pour mon ndenge mwana mboka, c'est un Congolais, hein. Mwana mboka la kati ya selema wana ni tasali cercueil wana. Cercueil à la télévision. Tu éviter na ndorota la ba vidéo ya kati. Mwei bien bateau ba konotika mwei. Je pense que cet élément va faire plaisir à Unité Centrale bana membre na tuna Olivier Asingalembi, hein, monté Maya Glo, Olivier Asingalembi, Yannick Asingalembi, les vieux Japanampoi, les cordons de Baba, et monsieur ça la plaisir na Daddy Papula, et monsieur ça la plaisir na John Kianda, Fanfa de Molo Kai. Ici, nous avons fait sincère condoléances, Sabongo, vraiment un grand ami, donc un privé de moi, un vraiment partenaire, Nakomoya Tania, Moué Makese, donc Tokunda qui est le mercredi passé au Eleki, donc à Beli, vraiment, malade très courte, il y a vendredi, na samedi, Tania Moué. On a fait sincère condoléances na famille biologique na ye, sincère condoléances na ba partenaire prévenir surtout ba revendeur surtout ya mituka ou bateka mituka na bandal wana na fait sincère condoléances na ba maman surtout azandu ou bateka bilamba boyebita na muwele grande dame. Je manque les mots ya Roloba, ils a passé pe mawa, liwe ya passé comme na biso la libota ya kobungisa ndeko na biso na kombo ya Tania Muwele Makese pour les intimes Taniaski. Au Pantibiso, mais ils n'ont pas si nous continué à coller là, mon privé partenaire. Merci, je pense que c'est Fora Matuka et excusez-moi, là qui moi stress makasi. Surtout repasser dans l'élément, des photos de ma pose, total là dans le clip Oyo. Il y a frère Gelor Malanda, le frère Gelor Malanda à Yembela Biso. Docteur Jésus, Zanzemo Oyo, ils ont réparé ba maladie nyonso tout, so monique zo bela. Oyo kaka, oyo kama babenga ngoni miracle ya Nzambe omo nango ke obika yo sera nzembo cha na téléphone na yo bien na radio na yo ou soit télécharger ou partager. Docteur Jésus zo sala makambo zo biki sa ba maladie nyonso tout, ya frère Gelon Malanda, bo s'abonner, bo kota la chaîne bo s'abonner. C'est Fora Matuka, tout le monde clip où tout chama pose, na frère Gelor Malanda, Docteur Jésus, tous les cas. Docteur Jésus, oh, je viens chez toi, car dans mon chaos, je n'ai que toi. La médecine m'a déçu, oh, il n'y a plus d'espoir. Là où la science a failli, oh, il n'y a plus que toi. La coutume m'a déçu, oh, Jéhovah Rapha. Docteur Jésus, oh, je viens chez toi. Le médecin est fatigué, oh, il dit plus d'espoir. Et là où la science a failli, oh, il n'y a plus que toi. La coutume, le gris-gris, n'ont compiré mon corps. Yondo yebi papa sia motema nangai, basusi pe maladi azotu nanga. Oyo mokili etoki komona te, atape moni ekoki osungate. Docteur Jésus, oh, je viens chez toi. Kolonga yoyo na ye, nakende lisusu wapi soki na yo.
crois que tu es capable de guérir un corps meurtri et de rendre la vie à la décédé. Docteur Jésus, Kolorayo Yonaye, Akende lisusu wapi soki na yote. Je suis rentré en courant, c'est parce que j'ai rencontré les docteurs Jésus qui ne faillit pas. Bien que mon docteur est invisible, le miracle est disponible. Il appelle à l'existence une guérison. Merci frère Guélor Malanda. Je pense que cette chanson va faire plaisir. Surtout, la bonne musique chrétienne, la bonne musique gospel. Il y a frère Guélor Malanda. Je pense que cette vidéo va faire plaisir à Tita Diamanisa, les grandes ligues en direct des États-Unis. Nayemoko, le frère Guélor Malanda en direct des États-Unis. Ah, bon, tout ça passe dans l'élément oyo ya Boromona Bongo Kabose, Bulembi. Abeteli biso yo kaka mbanga nani mbanga alobi bazo beta musique abiete kaka mbanga bazo yemba biente kaka mbanga bazo solisa basi biente kaka mbanga botala moi extrait oyo bomona ndenge ba artiste comédien ba fanatique ne basali ba commentaire sans plus tarder tous les cas c'est Fora Masuka. Je vous conseille de consommer Yoka Mbanga, le prochain single de Bulembi Kabose. Yoka Mbanga, frère, Yoka Mbanga, hein? Nini, mbanga boy, mbanga, hein? Mama! Mbanga boy! Yo mwasi mobimba ko vivre na yo usaka biloba baka mbanga. Ya mbanga ya ngombe to mbanga ya soso. To mbanga basha mbimba waliama. Mbanga sia. Na loba te yo nani ukanga maluba na loba te mbanga na loba mnogo na yo bo besina kolobo ngina sai na lela to na mela mbanga makaloba yo kanga nani ngam na bengi mbanga boendeni yo mbanga boendeni ngam na bengi yo kanga nani bon c'est bon na katikas Rebi ki singe la vie zobima le 25 Yakabosi Wakanda bino kaka mbanga kaka bato mokili mbanga kaka banaki le 25 mbanga biso tobeta moyo obeta mokolo nini totangi na biso koma moto te tolobi na biso na moto te me biso tolobi kaka. Merci à Kabose, l'artiste complet Kabose. Bomoni ndenge yoka kambanga banani mbanga egeye bana suka so le bina banani so emeli banani puisque yoka kambanga yupo le kambanga minga yozo talanga we binga bien le kambanga minga faut dimner. Merci à mon privé partenaire Sarambu Sarkozimbu, mon thème Adam Azembe Oye, mon privé partenaire ma c'est condoléances sous na tanti nana auti ko perdre mobali na ye et ça li passe mawa en tout cas on appelle ça c'est condoléances na famille ya mami Made donc moi na ye auti ko kufela mobali en tout cas c'est condoléances na tanti nana ozola ndanga en direct de Belgique. Tozo le kala maman na likambo bomo na bino moko ndenge tolobaki TV za radio te maman présidente ya parlement na biso bayambaki na radio Top Congo na bokasi bongo ya trésor ki yombonde apesa biso ba image oyo bomo na ndenge ba question batunier par rapport ya salaire ya député ezalaka combien est-ce que à répondre bien à répondre bien te TV za radio te tolanda. Quelques précisions simplement. Combien gagne au nom de la redevabilité un député national, visible et invisible y compris? Juste question de précision. Un député national gagne le salaire qui lui est prévu par le budget 2020. Oui, c'est combien? Voilà. Et donc, on a le droit de savoir.
je ne sais pas si je voudrais donner le salaire du député de façon détaillée, mais en tout cas, le député national gagne certainement bien moins que certains hauts fonctionnaires de la République. Madame, j'ai l'impression que vous n'avez pas envie d'en dire plus sur tous les sujets. Un député national, c'est un élu du peuple. Tout à fait. Le budget nous concerne, vous l'avez répété plus d'une fois. Tout à fait. Nous ne sommes pas en droit de savoir aujourd'hui, puisque nous avons affaire à la numéro 1. Combien gagne un député national? Non, je crois pas que c'est un secret. Je crois que vous avez suivi des débats sur les salaires des députés. Je crois qu'il y a eu un débat où on nous a dit, c'est scandaleux, les députés ou la présidente de l'Assemblée nationale a demandé $2000 de plus pour le salaire des députés. Alors je crois que je suis d'accord avec vous qu'il faut peut-être donner quelques explications pédagogiques. D'abord, il y a 500 députés à l'Assemblée nationale, plus 1500 administratifs. Donc en réalité, en termes de personnel qu'on gère à l'Assemblée nationale, c'est 2000 personnes, dont seulement 500 députés. Alors, les députés, comme tout le monde, ont leur traitement qui est fixé dans le budget. C'est combien? Alors, j'y arrive. Juste un chiffre? Non, j'y arrive. Okay. En 2020, il avait été prévu que le salaire ou le traitement des députés soit revu ou adapté à la hausse. Ça n'a pas été le cas. Et vous avez raison quand vous dites que le député a un salaire, vous avez dit salaire plus invisible, mais en réalité tout ça ce sont des rubriques qui mises ensemble forment sa rémunération. Alors sa rémunération est composée de la base, qui est un montant de base classique, auquel on ajoute ce que vous appelez la partie invisible, qui sont comme des primes d'activité parlementaire. Il faut savoir que les primes d'activité parlementaire sont payées sur les frais de fonctionnement du budget de l'Assemblée nationale. Savez-vous par exemple que les frais de fonctionnement de l'Assemblée nationale n'ont pas été payés depuis 4 mois? Et ça, c'est une réalité. Ça veut dire que ces députés-là n'ont pas perçu une partie de la quotité de leur salaire parce qu'il y a 4 mois d'arriérés de frais de fonctionnement. Alors, je ne devrais pas le dire parce que je crois que toutes les personnes qui sont dans le secteur public, avec l'impact du Covid, ont vu quand même les finances de l'État être fortement secouées. Mais nous, au niveau des députés, on a accepté cette difficulté-là et on n'en a pas fait un étalage excessif. Ça montre aussi, en fait, de manière beaucoup plus globale, que la question de rémunération, pas seulement que des députés, mais de tous ceux qui sont dans le secteur public, est effectivement une question qui mérite d'être discutée et revue. D'un côté, vous avez des policiers qui ont un salaire dont on connaît très le limité. Salaire. Policiers et autres fonctionnaires, on connaît le salaire. Dont on connaît le salaire, mais de l'autre, vous parlez beaucoup des députés, mais on parle un peu moins de ceux qui sont dans l'espace public de l'exécutif. J'ai juste posé une question, et qui gagnent madame. Beaucoup plus que les députés. J'ai juste posé une question, j'ai l'impression qu'elle vous met mal à l'aise. Alors qu'il y en avait une autre qui vous concerne, vous. Combien gagne la présidente de l'Assemblée nationale? Elle me met pas du tout mal à l'aise, mais je pense que je vous ai donné l'ordre de grandeur. Non, moi j'avais besoin des chiffres. Malheureusement, je suis déçu parce que j'ai l'impression que vous n'en voulez pas. Mais non, c'est pas que je n'en veux pas, mais je crois qu'aussi par respect pour le député, est-ce que je peux vraiment de moi-même donner le chiffre du salaire du député? Je crois qu'il y a quand même une certaine... Pourquoi pas? Qu'est-ce qui vous en empêche? Non, je pense que par respect pour ceux avec qui je travaille, qui sont les députés, ce ne serait pas tout à fait indiqué, je pense, de balancer leur salaire. Même de nous dire combien gagne la présidente de l'Assemblée nationale? Certains parlent de plus de $100,000 par mois. Ah, ça c'est une information que j'apprends avec vous. Alors, moi, je serais pour un exercice qui soit complet. Dès lors que vous me parlez des députés, donnez-moi aussi le salaire de ceux qui travaillent au gouvernement, de ceux qui travaillent dans d'autres institutions de la République. C'est là le problème, madame. Vous, dirigeants, ne communiquez jamais vos salaires. Le Congolais lambda ne sait pas combien gagne madame Mabunda, alors qu'il sait combien gagne votre collègue président de l'Assemblée nationale en France ou dans d'autres pays. Pourquoi un secret autour de tout cela? Non, c'est une question pertinente et je suis d'accord avec vous que nous devrions l'évoquer, mais de façon globale. Au jour d'aujourd'hui, vous ne savez pas combien gagne le président de la République et je trouverais tout à fait malsain qu'on puisse discuter du salaire du président de la République. Je ne sais pas non plus combien vous gagnez. Donc, voilà, combien gagne le Premier ministre, combien gagne le ministre, je ne sais pas. Voilà, mais c'est une question
vision tout à fait globale. Et moi, je crois que à l'occasion du budget, on est... Merci Sephora Matuka, les grands camérawomen, Yemuta Simbi, image au Sobozomone Lengi, on a décoration, oh, on a Gracia, Sephora Matuka, Yoyebi Petit Langai, Malé, Mboko, Manga, Bolong, Bandaka, Kaboé, et monsieur Sali Plaisir, na famille Matuka, surtout, à Nabandi Bongo, na Grâce Matuka, grande sœur Nabango, Merveille Matuka, Sephora Matuka, Keren Matuka, Godé Matuka, Anna Bokisu Kude Ngambo, Anna Christelle Mituku Petit Nanga ya propre Petit Akati Motema, ya Yannick Efei, Papa Discoarette, ya Yannick Efei, Motulanga ya Kati, et monsieur Sala Plaisir, on a pire Petit Nanga Mongo Elvis Matuka, ya na bango nesto ya mobali, wana, ya na bango mobali, moi bana ya Papa Matusha Matuka, na Pascaline Ntiku, Nzuzi, il passe à Godelive Ntiku Nakata France, Tantine Titi, Kabengele, ma Véronica, et les gens li passa. Tout la suko image oyo, on est au succès mission. Image oyo, to yebite. Bana nanzambi bazowe la nini. C'est vraiment tout katala plateau nezo beba na obebi son puske et loko eleke libiso. Bana nanzambi bazowe la nini. Ngambo oyo pasteur Sonika Futa lobi eza coup d'état ba monter na baninga na ye ya lisanga ya réveil. Bakeko Bimisa comme président de l'église des réveils, le prophète Dodo Kamba, consacration, pardon, c'était aventure. Mais le pasteur Sonika Futa a contenté. Parce qu'il fallait normalement, et ça la remise et reprise, mais absence totale, il y a pasteur Sonika Futa na événement, et ça remarquable. TV sa radio te, pour autant là, image oyo boyoka ba propos teni ya pasteur Dodo Kamba ndenge atenaki nakati ya image oyo bana nzemba zola nini c'est vraiment tout cas sans plus tarder tout le monopoliser parole totalement ba image oyo je pense que déjà image en zoleka au moins na page Facebook oyo bo ndenge pasteur Dodo Kamba ndenge lobby au moins ndenge image ndenge ba consacrer donc TV za radio te je pense que Tolanda. Merci, Sephora Matuka. Nous sommes vraiment arrivés à la fin de cette émission d'aujourd'hui. Bon dimanche Nabino. En tout cas, merci. Nabatune tout bas suite temps ko la Nabiso du début à la fin. Nzambe Nabiso à mon Nabino, Nzambe a visité Bino et surtout mingi bobo sanate ya ko partager ba lien émission oyo bobo sanate ya ko s'abonner tant partager l'ende ko na yo yebise à s'abonner puisque ba abonnement ne que ça la biso bien surtout ko bobo sanate bo liker. S'il y a des remarques, il y a des suggestions, beaucoup de choses puisque toi améliorer, tout ça la moussala pour Nabino. Je pense que la commune à Souka a nazopé ça bon dimanche, na yemoko la patrona, na yemoko moi Sikolo Mobali, rythme licho, Chibidi, nazopé ça sous un bon dimanche, les sous bongo na yemoko moi na pota tongo moi na pota kala, Bristaline Mwamba. Nakata Suisse, ça bongo un grand merci, bon dimanche sous na Rachel Rey, ma soto sur la qui kobosa na te, na ça bongo un grand dimanche sous un bon dimanche pardon, na yemoko Chantal Tiko. Moi si Kolo Mobali moté ma maître de deux Skumingo, maman na Gandini, maman na Hervé, apôtre, maman na Benji. Ah, yewana. Na ça un bon dimanche na yemoko na Tantine Christine Kiyambo. $1 c'est quoi? Et salonine. Ndenge sala ngana. Merci. Falon Moussa sa ornela Moussa sa ba petit na ya kati o batika ngate basara na tout moment. En tout cas ba merci na bino na kati ya Colombie suwana. Falon Moussa sana ornela Moussa sa yana leki ba ponena basara ba camarade été. Maître Christian Musombe merci na Arthur Sali. En tout cas, ça l'ing'a bien. Yo ibika ramo santé ça qui m'a bêté mais second zamba sali puisque belé ba cancel le quoi net ils la net té. Et monsieur que ça la plaisir bongo na bokasi bongo ya Christopher Kanyuka Fondation Christo ne makambo bandi makasi bientôt là toujours la compétition en 2021 awa compétition il y a autour des communes il y a ba match calamité to lobelango kaka na émission bongo nango et monsieur sali plaisir na ale tungupio levé na kati mo conteneur na kata Houston Jarne Sito et monsieur sali plaisir
na Pati Londa Zozolona na kata États-Unis émission sali plaisir na Olivier Singalembi Japanampoi Daddy Papula Masalanga John Kianda émission sali plaisir subongo na Dorta Love émission sali plaisir na Tony Issa Tony Resasi Tonton Mamba. Je suis vraiment arrivé à la fin. On a bossani ukama pete pona boa roaming yo nga na boa roaming okate libanga palanga Jessica Kadange mwasi kolo mobali motema ya Bertin a Komberia donc à la minute Komberia à la minute Jojo Jelo Nanks ba partenaire privé nanga petit nanga Abigail Mokamba car ndete lobanga la comme vraiment na suka na lobanga soni c'est formatoka chikicha cha cha cha